Mbote mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sule baoba ba mbote na bino ebele nzamba lola amona bino bisika biso biswi bino nazoya bakala te bozala kaka wana la danoise azoya vraiment ba mbote ebele oh bayenge na bato na biso ya bunu ya Congo ba shalom na ba homme de Dieu nde katolingaka bino ba shalom ebele bisika bizwi bino et puis boboto bondeko na kati ya bamabota na bino nyonso na bandeko na biso ya katoliko penza ba bonsoir ba bonjour ça dépend Ernine otala la danoise nous sommes là toyaka kaka po na tolamusa ba conscience bandeko na ba mama batata bandeko ya minene vraiment ekwei na kati ya Londres na ya eza vraiment pasi na mawa yango wana nga nalobaki non fona ya tolamusela yango conscience kopo na bino mai ezanga te vraiment nga leo nakomela mai nanga jus d'orange un peu de thé malile ya makasi ekozala bien bandeko nanga ba mama batata bandeko toza na makambo ya minene ekwei na kati ya Londres bo partager lelo ekwei na Londres lobi pe kokwea na France lobi kokwea na ba pays nyonso esika nyonso tozali meme na Congo ekoki pe kokwea biso toya kaka wana so likambo ezali pona tolamusela ngo conscience tobetela ngo sete bandeko na ngai na nuit ya jeudi awa na Londres précisément na parc na East London balobi parc wana ya East London to baye komona mwana moko ya muke ya bébé oya bota misika vraiment oya azana makila na nzoto azana ba planceta un bébé bandeko na ngai za pasi na mawa nazobisa bino likambo oyo avec des larmes aux yeux mwana bato innocent aye na mokili vraiment bébé bakuti ye abandonné na parc donc elamba te eloko te donc baboti ye kaka boye basundoli ye donc mama wana ye aboti abusundoli mwana akei na ye balobi degré ezalaki na butu boyebi degré wana ezalaki 1 degré na babutu makasi mwana wana aza ya nzambe akufi te bandeko mwana wana akufi te bozi analakisa bino na mwana ngo na kotia ye pe na nini na nga liboso donc aza mwana batie penza na bajournaux parce que bazoluka mama na ye azali mwana ya mutu mwindu so azali mwana mundele na msu na nga na beta na nga lisolo te mais na beti lisolo po nazali mwana ya mutu mwindu msusu azali koko na yo mutu ozotala nga oyebi te vraiment yango régie ko sunga ngai sunga nga papa sunga nga na régie sam oyokanga bien te zwa bébé au bien toutefois na otia photo na ngope na liboso mais ezaka bien bamona c'est bon bomoni bébé na biso yeyo vraiment bazoluka mama na ye bozomona awa basi balokoti ye aza na hôpital ba police ba lancer appel mutu nyonso oya komona ki jeune fille moko boye vraiment eza sûr ezaka ba jeune fille na biso eza ba jeune fille bakoki kosala makambo boye vraiment merci merci donc bomona na kochango pe na nini nanga liboso wana bandeko na ngai eza pasi mwana mwasi oyo azaki na zemi pasa kobote ekangi ye akei na parc bandeko na ngai toboyi te eza pasi akoki kokenda te na toilette publique donc mamango motema ya mabe oyo ya makasi ya baafricain parce que toyebi nationalité te soki congolaise soki ghanaienne soki nigérienne soki ekolonini soki ivoirienne soki nani mutu asali makambo aboye na East London na parc wana bazwi aboti na butu ebika ba docteur bayebaka combien de temps mwana azaki libanda mwana avandi na libanda ta ba 8 heures du temps aboti na butu po ba retrouver mwana na tongo bandeko na mwana kufi te
na malili wana mwana kufite. Mais quand même bakene l'hôpital bomoni ke batie batio azu quand même moi complication na ba poumon ba biloko mike bande ko na ngai bo partager bo garder yango te s'il vous plaît les mususu maman moko mwana nazaki na zemi tant musu azape mwana communauté na biso pourquoi pas pour na ba jeune fille na biso ebele bazo sope ba zemi ba comme ça ba sala ba avortement mwana na pa moi ça cause na zemi oyebite talaka biso ba mama na ba papa awa ba koma ko sala lokola ba mpunda ceux qui basala amisala na tongo allez na tongo bimi tongo na oya ko betela bino partir à bébé oyo et pesinga pasi na bino ko betela bino li solo na solo la na jeune fille moko place na salaka na détention pour la sala na détention na ki pa bloka ko lia ya bana oyo de 13 à 17 ans oyo basala ba criminalité o bazara ba yebi ko se comporter bien te na baninga ba enfermaka bango batangisaka bango à part ngaskoyo ndasalaka kuna na obetela bino lisolo nango à partir ka ya bébé auto commenter na likamba bébé na biso parce que ozalaki na mwana no mwasi aza na zemi ozotia mal à l'aise ozoloba mwana moni moyeta lobi non na ndaku oyo parce que na Londres awa makamba kopesa batu bandaku ezala lisu nenga kalate soki oboti ozano na ndaku te donc ozala mso obligé faire na ba parents ti o banda ko lukati ndaku ba koma ko tika bana ti ba 25 ans avant ba peso ndaku faut comme na ba 25 ans so ozu ba zemi o ba 16 ans o ba 13 ba 17 ans ba 18 ans ba pesa lisu bandaku te ba sala bongo pona bana ebele ba koma ko zo ba zemi pona bazu ba koma libre yango wana ba loi wana biso boko ba africain ba o ba mso ba sala ba parlement ba lobaki non pona bana na biso bo sala ba loi ke bano ba bimaka nokite bazemi elekaki trop à partir à bongo bana penze bazemi makama bazemi kiti parce que ozwi zemi ozwanda kute ozaka obligé vana na ba parents siko ba parents o bazaka ba pesa ka éducation ber nyeso bazoloba na yo moko ko se corriger mbang yango na bande ko nga bo partager vraiment ba maman Londres bo partager makambo même ba ko za la peta msusu a uti pe Londres te à cause de peta mso azala ane na France mso azala ane na Belgique aye na ye kaka kobota na parc awa asundo pe mwana zwi pe train na ye ya tongo ya 6 heures azongi na ye na France donc soko oza na be mwana no mwasi azalaki na zemi ezokomona na te ou bien mwana no mwasi ozomona clair te ozomona baforme ke bamabele ekomi minene bamele ezotanga bamai mosusu bebe oyo eza ya ye malamu yaka kose présenter na police ya Londres pour na basala ba examen ADN parce que ba komi yango ba tionga ba journaux bazoluka mama ya mwana wana mais awa bazoluka e pour na bakanga ye abandon d'enfant ou bien pour la ba pesa ye mwana na ndimite ke ba pesa ye mwana ba azo isu mwana ote mais soka se présenter et kozala quand même bien bazala quand même na ba trace ya mama na ye emsu un jour mwana ko luka mama na ye bande konanga vraiment ezali passe yango na biso ba mama surtout biso ba mama toza na devoir ya kokipe bana na biso ya basi mwana no déjà ya mwasi na âge bamsuku te komi ba 10 ans omoni déjà mwana no mwasi akomi da ba période ndeko mwasi fungola miso banda ko solola na mwana banda ko lakisa ye mabe na malamu to longola ba tabu o tozalaka na yango ezo yango nde ezosala ke bana na biso bazwa bazemi babanda kobwakela biso bakoko boye oyo koko boye mwana mukitoko boye lobile bako ya kobala le mususu ayo kobala mwana ya président Félix na famille na bino bokoti ta na lignée ya ba famille ya présidentielle boboyi bozo kobwaka bana ba jeune fille bazo kozwa bazemi batu bazo sambela batu ebele bazo luka bana mokilo eza pasi bazo zwa bana te bazo kena ba prière ba tolo na se ba pasteur ba mona pasi ba pasteur ba lia ba dimi na bango ba lia ba bambongo na bango bana ba yaka te metala ye ba pesi ye bébé ya mwana mwasi bébé wana za mwana mwasi jeudi kaka oyo jeudi oyo lobby hier c'était le premier non jeudi ezaki le 31 donc le 31 janvier 2019 bébé oyo abotami babwaki ye na butu
na malili bandeko na mwana ko ko koma glacier nzamba batela ba innocent po so za kineti ngai bona lali bongo penza bo bilamba te na 1 degré na okufat mais bébé akufite ti bato tongo baleka na parc na bakimba bambangu ba monika mo eloko mo boye makila oh eza nini yango mbwa oh eloko ni batala boye be nani aboti mwana boye mwana pe alali ka zo ningana boye bandeko na ba bengi police tant ba ye batali na ba ambulance oh mais ça na bon mo ya zo respirer bazui mwana bakene na hôpital eza pasi na mawa ba mama to sala effort ya recontrôler bana na biso pona ngana za sûr oyo abwaki mwana oyo faza la mwana moko aza entre ba 16 à 21 ans ba âge wana conscience abana eza donc baza na conscience te baza bata ba discothèque baza batu mi tout passe parce que mutu so comme ko diana ba 22 ans ba 23 ans moi conscience c'est ça la comme ko ka moi mawa zeminanga mwana na bwaka ye vraiment mais ba âge wana yangwana soki ba âge wana ba mama penza to diminuer vraiment makamba ko salaka ba air moko tardif ezo sala bien te pona bana na biso oko bima tongo yo wana okei musala tongo wana nazo beta masolo mingi ya ba mama awa na kati Angleterre ndenge ba misala lekelera awa ba misala awa eza ndambu kote osali mwa 2 heures kote 4 heures kote 5 heures kote ba misala moko ndambu lokola kizoba ba misala na Londres eza misala mo neti ba kizoba bandeko nanga donc soki yo landi yango osundoli bana osundoli penga bana na yo bana batelenga yo na kati ya ndako bakomosa ba désordre bana bakoma kolinga na bango bamsuka na kati ya Londres ba leki na kulutu balingani pona nini mama oza na ndako te moye ko éduquer bana eza te moye ko yebisa bango te ke baza bandeko bakoko lingana te babiba masolo moko ya ndengwana ya kobangisa mwa bana ko kebisa bango tozwaka temps ya kosola na bana na biso sirno te nzamba kotuna biso na bamakambo ya boye parce que so ozaki fote ya baparent ke mwana azwi zemi boye abwaki mwana yebaka yo mpe nzamba kotuna yo komona kaka mama oyo abwaki mwana te bandeko nange eza pasi ndenge abwakaki mwana oyo yango wana na babaki te fona leka et puis pe tosola na biso pe mwa moke topesala baconseil mpona kaka makambo etali bana na biso esalaka vraiment très bien ezalaka bien aire moko tobeti mpe masolo oyo etali bana na biso ndenge nini ya kotambusa bana na biso mpona eza pasi komona bebe innocente boye akufa kaka boye akufa te mais aza wana quand même malili donc batietie bapareil mais balobi ke non aza na état moko ya bien eza kaka bamalili wana ndenge ekotaki ye moke na bapumo talaka moto awuti na libumu ezalaka moto température ya nzoto ya mutu abima siko na libanda azala na 1 degré ti pendant au moins ba 7 heures du temps ba 8 heures du temps libanda bandeko na ngai eza pasi na malili ya boye talaka biso toyoka dia malili tozoka malili na kati ya ndaku tozolata ba tricot na kati ya ndaku tofinika tomelamela bati bongo siko bebe boye innocente mowei mwana bato ba mama Londres bo partager ba mama Londres bo tala bana na bino na kati ya bandaku bo tala na kati ya bandaku ndenge ni bana na bino bazo se comporter er mususu okoyeba te a partir ya video ko la mukolobi msu koko na yo mutu babwaka kiye boye bandeko na ngai toza na se ya sous le baoba bo partager bo s'abonner ebele na chaîne na biso sous le baoba #1 la danoise finaka place wana bo s'abonner et ça la biso très bien et la bolingo na bino et pas na biso et puis ceux qui topesi vidéo na biso et ko komela bino mbala moko okozala nyoso na temps quand même ya koyoka ba conseil pe ko tia ba commentaire na bino bo tia ba commentaire na bino ebele na situation ya bébé na biso ya mwana na biso bino bomoni ndenge nini soki mama wana aye ko se présenter police apesa ye mwana ou bien bapesa ye mwana te est-ce que soki mama na aye ko se présenter bakanga ye ou bien batika ye ba mama bazala ndenge nini na bana na bango ya basi pona ba situation ya boye ekoma te
et ozala bien ba conseil na bino pour na mbala simba to tanga yango publiquement bande ko na biso pe bayeba parce que mayele na sagesse ba pesa ngo mutu nyonso te bamsu bazwa ngo banda libuma mama bamsu bazwa ngo na nzela basenga ka nzambe bamsu bazwa ngo pe na nzela ya batu oyo deja nzamba pesa bango sagesse baza ko kabolela baninga yango na bomona ke to sala ka bongo ka pona to salisana mais bozala ka pe toujours tolérante bino bat butala ka biso ezate soki ba idée o na yo position na yo mutu azana ngote pesa nde position na yo appuyer argument na yo pona biso pe to ndima ngai pe nazalaka er mususu bopesi nini ba argument na bino na kobaka pe na bi oui en tout cas eyokani naza d'accord na yo donc nga pe er mususu na bi na mande na côté yo pe na betaki bale bien te na zongi pe na nzela mais ndenge batu na moni yango vraiment presque batu nyonso baleka na media bazo kaka kolobela likambo moko kofinga bozo finga nde mingi bozo finga trop soki penza yo moni olinga la danoise te olinga ka chaîne nanga te oya kotala nga pourquoi parce que boye bake mutu nyonso soki bozo finga un jour nga pe na bando finga parce que mutu moko na mokili oyo alobake nga na yebi ndenge bafinga ka te akosi mutu nyonso ayebi kofinga emsu ngande na zabo na yebi kofinga koleka kutu yo mtu ofinga ngai mais na ko sala ngote parce que balobela nga ke kofinga eza mabe kofinga ezali arme ya ba faible ezali arme ya bazoba ezali arme ya bato bazanga ba argument soko zanga do ba argument c'est normal okoma kaka zoba imbécile do oya mama na yo bino bofinga ka eloko bino boyebi lobaka ya mama na yo wana nga siko soko finga mama na nga sa kufa eloko bino bofinga ya mama na nga ese pola 30 ans na sama bele yebisanga tango kofinga ngo ekosala ni ozomona ke eza biloko mosusu bofingaka eza na sens te mbala moko nango mona kaka moto aza na ye zoba moto aza na ye na ntina moko te alanda nga malamu kutu na bloke na ngai ye ata bato mibale balandi ngai nayebi ke Aline Wanga Eline Wanga kotala ngai akotala nga et puis koyebisanga ke la danoise te namoni ke na point oyo lobi yango bien te ma sister nanga tozonga boye nga namonaki do ezalaki boye bozomona mama Esther na kati ya Dagenham akotala nga akobenga nga lobi la danoise bia kotikela nga ya tindika mi ba voice mama Esther to ucho kutana na yo na Tike Max bambote belé akoyisa nga yike la danoise likambu boy zonga boy akofinga pona zwa nini siko yoko yoko leka kofinga bandeko na ngai to lamuka mboka na so tokotonga ngo na bakofinga te tokotonga ngo na ba idée wana ezakika la danoise ndenga yaka na ebakala te nazo shite na nga mena lingi na loba siko likambo boye kaka likolo ba mama bandeko na ngai esika na salaka naza mwana moko boye ba uti ko yakala te akomi na azana détention cela veut dire bazana ete na mwa ba prison baza na prison moko fermé boye bazaka wana bana wana ya basi bazaki bango misato ba ye bakomi kotala tala ngai nga pe na tali bango mais forme na monelaki bango et puis na yemba mona cheke ba kombo na bango na moneke bazana ba kombo ya biso ya Congo bango sikoyo bandi kosola entre bango moi si on a zo sala on a ba kombo moi si moi sala on a babi yeve maza forme ba jamaïcaine on a mususu après bango ba ye hôtel babi yeve ma sœur force la zali nigérienne mazolo bango siko na lingala mais boyebi ka balingala na biso ka ya bana na biso esangana na banglais wana nga pe na kipe bango te na bika botonga nga ka bien bosilisa balobi na bango pe sil baye pa na nga babi na nga na pesa bango babiloko bazali nango besoin après mbo na bango zui courage atuni ngai abi anti yo ze colonie nga bite naza congolaise wa msala bi anti akosi lokola anti feza la yoka yibiso ke to oloba aza nigérienne yanga lobi aza congolaise nga skona yesi bon pe na lingala na bite nga naza nga congolaise ba seki babi ya solo nga bi ya solo na sali nyonso na sala kwa to koma bango ba camarade na ngepe na yeba parce que to za vraiment na droit ya koyeba problème ni netindi ba tia bango na détention
tozala tokoki koyeba te parce que fozwa bango ka nyonso ndenge moko mais nga loko ezaki bana ya mboka na biso nazaki un peu touché na bi non faut quand même nakota na mwa mozindo na yeba bana na ngai loko ni bakomeli awa nga pe na mutu moko na memaka moi plus na osola na bango après le lendemain nango ba yesu bango misato na yesi bango mbala sima so boye botambola bino misato te boyaka awa moko na lingi na mona bino bozala diviser o antipo aninga bite bino boyebana kitango bozaki na libanda ya place oyo babite toyebana ke toyebani ka awa ngabi malamu bozwa pe ba camarade mususu quand même ebo changeaka pe ezate ke abokanga maka bino misato boye parce que bango misato ya bazali kwa ba trouble fait donc mobulu donc ko swana na ko sonsa baninga donc bazo mene vie moko ya bien te mokombango pe ba yeko yoka ba komisio ba yepa nanga ba komiko ya moko mukomsu moko boya ye makilaka ekutanaki na vandisi na bi olingini na bi bo après na tuni na bi yebisanga yo mwasi kitoko boye eloko nyozo sala katia abandia bia anti ana na tobolaki muninga na nga lisu na binini abio na tobolaki muninga na nga lisu na ye toboki yango bakangi ngai na bio nzambe otobolaki ndeni yo mwana mwasi otobola muninga lisu abi mama na ye bakate na koma nazalaka kanda makasi nga soka mutasali nga likamuna okaka foka kama kiletanga ifoka na sala ka eloko mabe nga bipoa nini banda bokozaki mwana muke ou bien ezaka kaboy abi ote ezaki banda na ye mwana muke te mais ba situation ka eleka na ndaku na biso mama na biso ka ndenga zalaka makamuna ngai kome kopesa nga ka kanda abi vraiment dona olobela bino kana kataka mukuse po ato solola ki na ye penza to saki temps to solola ki na mwana na ta ba 25 minutes bazaka na répondre na bango ya ba 35 minutes nga na zwa ki 25 minutes na osolola na eka parce que na nga na droit ko solola na bango abi mama ya biso apesa nga kanda nga abi donc soko zaki na ona mama wana te soko bota baki na mama mususu lem so nga ko zana na prison te abi na nga na zana prison te mais le quoi na bota maki na mama wana donc mama nanga mutu azali cause ya koya nanga awa ngabi asala oni abi anti na yebi te soki yo banda musala a erni ngabi nga na banda musala na 10h abi quand même ça va yo banda na 10h ozana bana ngabi na bana abi quand même omona nde bana no ba okende classe ngabi nga na mona nde bana nanga bakendaka classe na mona apende ni bana nanga bazonga na ndako na mona apende ni bana nanga balalaka alobi biso mama na biso amona kandenge biso tokendaka classe te amonaka biso ndenge tolalaka te donc nga lokwa naza mwana liboso mikolo na yebi te lokwa nga na ye kovanda na détention soki azosuka ndenge nini na bana abi mama na biso nga bibongo papa abi papa biso azaka na biso te akenda mais mama na biso soki abimi na tongo na ba 5h akesala mosala tongo ye mwana mwasi wana ifafu alamusa baleki na ye abongisa bango baleki ne baza mibale ba garçon il y a déjà na 14 15 ans baleki ne baza so na ba 11 ans so na ba 9 botaka bana mibale ne bazala mobulu il faut la mukabongisa bango ya muso ba boy ko kende classe mama bango benga ka na téléphone obongisi baleki na yo oketika bango abi fona kena ko tika baleki na ngana nzela na classe après ngana lekani na kena classe et donc na kuma na musale kuma ko pesa ngai kanda non yesa mama donc tu to bimi classe na kezwa oya suka wana na ye na ndako tano yene na ndako kalate to ya kuta so to yene na ndako to kuti mama après mama kalate ba 17h so ba 18h abimi so ake musala na poko wana ngam to lemsu na osokola baleki na ou bien ngam na okelola lisabango yusko mama ndengo na yebisanga nini ko sesa bana no devoir nini ko fanda na bana na yo même to sesa bango devoir te mais quand même mama zala wana bana nota ba mona ka ba so kita ba mona ke mama za ata ba nga basala likamoko mabe mama za lobi banda partir ya wana na koma kanda tala kila classe na zala ka kanda alobi nga biya solo alobi ye alobi anti donc e banda pesa makanda ali mukolo moko boy na zaki de na kanda na ndaku leki na nga mobali na to ba tongo na ola musae bandi ko donc amenacer ngai tant na zo bima na commission na classe moi na classe ya biso afana nete yebe lisusu likamuka mukia bando menacer nga na zwika biki na chubie na lisu mbala moko lisu etoboki
police aye wana ba benge ba ambulance ba ye ba kanginga ti ba meminga na centre bobo na saki un mois na isolation kaka nga moko ti ba ye ko changa siko na centre oyo na baninga boy na boy abi anti nazara na kanda penza kutu ndenge zana anti vraiment na yebite yo oza pe na pouvoir moko boye anti nanga nga na kuku na linga koloba kutu makambo e pa batute menga bine ok problème eza nango te eza accident nga na bandika ko yebise na lobi na habite mwana eza nango accident moni ozaki na kanda eza nango accident kitisa nango motema zala na kimia nde bazolandela makambo tokosola na biso okobima no un jour ko en tout cas vraiment mais faut tosala nyonso tosololaka mpona makambo akanda wana todimine yango limbisa mpena mama talaka toza na bapoto na bandika kosalaka d'essentiel ke napesaka mamango mwa raison moko moke ka mpona mwana wana asala lokola nini abanda kopardonne mama na ye parce que azokotambola bi tala lelo place nakomi natiki chambre nanga natiki biloko nanga natiki bakamarade nangai alors que open na tobola ki lisu azalaki copine nanga mais likoloka ya kanda na utaki na kanda nanga na ndako bana batu muso bakoka ko gérer kanda te ba ata oswani na kati ya ndako ti ozobima na libanda ozomema kanda olie oswani na kati ya ndako tika kanda obimi na libanda pesa batu mbote kende na musala zala na humeur bien mais bamuso bayebaka ko gérer vie na bango te oza na kati ya ndako problème ekolelo na kati ya ndako omemi yango na musala ko problème ekolelo na musala oye nango na ndako obandi kogangela bana obandi kogangela mobali alors que musala na ndako eza des choses différentes donc il faut koyeba ko gérer vie na yo oza na kanda na msu na église na batu mobo babimisi ta mususu pasteur abimisi ba secret na oke ndako loba pa pasteur na libanda oye omemi yango na kati ya ndako kanda wana oye nango tina batu nyonso obi ozwi kanda no obandi kofinga bandimi nyonso il faut kotiaka eloko na place nango tala mwana biso ya 15 entre 15-16 ans aza lelo na prison alobi ni eza mama bamama ndenge wana baza bamama mwana aza na mineur comment yo kotikele bana mibale ya 11 ans na 9 ans ye asupporte bango mpona nini yo kende koluka osala soit toboyi te sala ta mi-temps ou bien so osala temps plein luka musala ebandi na 8h et soki na 16h na tongo quand même tu as le temps même akomona bana na omwa mbangu na pokwa pe ozala temps mobimba soko yana ba 16h wana ata mwana jeune fille koko aider yo ba classe ici là ba 15h akozwi lo mwana mais ayebi ke mama na ba 17h 18h mama zali occupé yo siko okoya wana okesu na poko bime otikeli ye bande kwa bana mibali bandeko na ngai donc esalaki nga pasi na bandeko lobaki un jour na kolinga na beta lisolo mais na talaka ba situation de ezalaki na mboka na biso ba histoire ebele nazwaki ta wana kobeta ngo te mais l'air na ye kozwa histoire ba bwaki bébé bandeko na nga bo partager bandeko na nga tosalisanaka na nzela ya media ezosunga biso ezosunga ba mabota na biso ndenge pe bino bozo participer na omoni pe ke ozana likambu na yo conseil ya bien olingo tyango na voice okotindela ngai pe voice osenga numéro otindeli nga voice na yo na audio na yo na kamati yango na publier yango ekosala bien mpo na tosungana vraiment bandeko na nga nalingi bino mingi mingi tika vraiment botika mbalamu nzamba lola abatela bino bisika bizwi bino tokutani mbala sima bo partager vidéo o na kombo na Yesu vraiment bino mo boyebi mwana musana bino la danoise na yaka kaka wana na za vraiment pona bino lokumu ezonge pa ya nzambe na biso kimia na kati ya mabota na bino vraiment nalingi bino botika la malamu ba bisou bye bye.